chef pour na baminga bakoya. Qui anti-valeur la corruption, gabeji à bannir. Déstabilisation, y a administration, y a mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix. Oh, et l'obami na se, na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, mais construit les villas au 7e fan. Tout cela, avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyou Bipé et Leki. Mbongo ya vente ya pétrole, boutique à côte détourné. Mbongo ya nzete paye kenda toyebi te. Mbongo ya impôt na douane, impôt versé na trésor. Mbote bandeko balandi émission mbongwana nazali na esengo ya kozala liboso na bino lisusu mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino. Merci mingi na bino nyonso obolandaka biso bipai nyonso ba conseil na bino ba appel na bino et sala ka ete to améliorer musala. Merci pona lelo to yambi mwana mboka Alexis Eketebi président ya fondation Oezana Kombu na ye elongo na ye to kolobela Matali fondation Alexis Eketebi pe to kolobela Matali actualité politique. Mbote président Alexis. Mbote Mauzet. To yambi na sengo na plateau ya mbongwana boni basango ya fondation. Oui, fondation ezotambola na lire président ya mboka na biso ndenge ezokende mais au moins tozosa makasi pour fondation et comment implanter tout ça funa ndenge tolobaki so to sisi district ya funa nde tomatina chango mais to pusani déjà to lingi to koma nini commune ya Makala so ki to sisi wana nde to koya koma na district ya chango. Na koyoka yo koloba bo implanté na ba commune nyonso ya district ya Funa jusqu'à présent bo za implanté na combien de communes so to koyeba? Funa za na 7 communes. Tozali implanté donc à peu près na 5 communes, mon zali en gestation pour commencer 6 communes. Na ndenge wana total capacité na grandeur à chaque commune, tozo répartir commune, nous sommes na 4 comités, nous sommes à 3, nous sommes 5, donc tout dépend de la grandeur, il y a donc grandeur il y a agglomération, c'est-à-dire commune. Et on a moni Bandalungu par exemple, les amons mingi présenté, tout ça tous en a 4 comités et puis Sotali Selemba on des amons mingi, alors tous on a tout comme on a 5 comités na kata Selemba. Na koyoka yo koloba kotanga tanga ba commune wana nyonso bo organizaka ba activité ezakaka na esika moko oyo bato nyonso ba membre nyonso ya ba commune wana ba yaka kokutana ou bien moto na moto esika za représentant ya fondation réunion esalemaka nanga na ba esika baza implanté. Ezali bongo ba comité to benga comité za organisation mobimba, ça veut dire que bazali na comité ya 7 à 12 personnes. Na kata comité bazana réunion batenaka. En dehors ya 12 personnes bazali comité élargi ou ba membres. Ba membres ça dirait centaines, 200, 300 pour tout balingi ko na kata fondation, tout dépend à chaque comité mobilisation na bango. Et à ce fait bango comité basa ba réunion na bango ba jour au commencement semaine basa ka réunion. Nous sous basa la 2 fois par mois, nous sous par semaine une fois par semaine. Net bande comme ça chaque dimanche il y a semaine basa ka réunion. Mais réunion générale to pona resikate. Par exemple toko kolobake bande ko ya bandar ba bengisi batonyo sobaya de to sali réunion générale ba comité nyo selongo bisika na bango et kokuta na bandalungwa to sali réunion d'ensemble. Dans le sens que ce que nous avons pour ma solo d'ensemble. Mais chaque comité a un programme, n'a pas journée à réunion au niveau du comité. Ce que tu veux dire, c'est que siège siko ya fondation est implanté wapi? Siège de fondation est na Bandalungwa, na avenue de Kani, 174 na commune à Bandalungwa. Les appels na numéro de contact, ou tout ça a besoin ya koya, donc ce qu'il y a na avenue de Kani, on a reçoit des détails nyonso. Na o etali muto bon kozo ba détail nyonso na o etali adhésion ya ba membre na kati ya fondation. Adhésion était na ramingi compte ya disposition géographique na place ni nozali. Ce qui a supposé que yo fandi na Selembao.
na quartier Songolo Tupakala. Totala wana siko yali pembeni ya comité nini parce que c'est mbali un si kanyo so moto azwami ko adhérer si kanyo so azwami na ino na circonscription pour à se déplacer mingité hein pour comment expliquer bon tozape na bama mususuke afandra na selembao mais musala nezarana bandalungwa na wenze en Syrie par exemple à ce moment là pour na ya ponike à Sezaka na wenza bandal pour musane soke sili renya soke zali a sezi na bandal mais atiki pesika na yokunate na selembao toki azongi azasukuna c'est-à-dire qu'il a à cheval na deux comités respectifs. Moi namboka Alexis Ketebi école Congo démocratique ezaka ngoma mokonzi Kinshasa te bato bazolanda biso bipai na ba province koza la moto mususu CP na likanisi ya fondation alobi kuna na fondation Alexis Ketebi ata ozana ona mwa mombongo penzate na kokende kuna na kozwa mwa financement mombongo moke babakiselinga mwa fonds en commerce na CP na likanisi yango makoza la par exemple na Matadi na mboka msusu na au fait na Bandundu na Kasai à la longue bozo compter ko élargir yango na ba province mosusu to bokosuka kaka na kati nguma mokonzi Kinshasa ndengo lobi ozo silisa na ino funa après boko kende na ba district mosusu. C'est-à-dire que le comité zali mingi ndenge to fonctionner kawana zali mingi si demande si rappel. Ce qui bandeko ya nini parce que fondation a caractère national. Ce qui bandeko par exemple il y a Bulungu, Lisala, Bayoki, Bamoni bandeko musupe bakendeke kuna ko tambola, Bayoki ba expliquer ba ndenge tambola bango bazwi likanisi. Bako benga biso, so ba bengi biso to yesiko kuna ko implanter nini parce que au moins besoin et se manifester. À ce moment-là, tu implanté réellement. On a le sous-programme, on a tu sauter directement parce que besoin imminent, tu as implanté en haut, tu as fonctionné, tu as pour créer tu créer un comité na isika. Na moya lelo soki to koyeba boza déjà pour atteindre à peu près ba membre combien? Ba membre toko leka ba 1000. Toko les Camille parce que tous allez tout membre nous ça identifié tous allez na fiche d'adhésion montonio savant quota azana fiche d'adhésion ou est rempli saka pour remplir une fiche avec identité nyonso tous parce que fiche on peut te tika doubler na commune na nina social pour que ba ko landela pour ezate que fondation boza ko utiliser bato mosusu yo bazoyo banate na kati wana mabe eza ba instruction ba pesa biso pour ba F92 ou ba pesa autorisation à moi fonctionnement de la fondation. Donc tout le monde l'a identifié, tout dans la fiche, chaque comité basé sur une copie wana na kata comité. Comité mo volé na ba 100 à 150 personnes, ba mususu tout dépend. Ya ndenge mobilisation ya nini zali. Le comité le plus élevé zali peut aux 200 et quelques personnes tellement afflux à bato bazali mingi bazako senga comment ba ko s'adhérer pour ba commerce na bango pour ba crédit na bango microcrédit ça leur permet de pouvoir vraiment ko développer mo activité na bango ya commerce. Na ba membre wana nyonso o bo pesa bango ba microcrédit wana bozara na suivi to ebi bato mutu nyonso za malamu te na mokila za na makanisi malamu te mutu mususu akoye komona kuna bazo pesa aya zu microcrédit lobi nango bokobenga téléphone elekaka te boke esika vanda o azalaka susu ate bakaya bongo bosaka nde nini mpona kopallie na ba makambo ya ndenge wana. Oui, totali condition, la condition pensée zalité na ndenge ke otika gage ou quoi tant on va pêcher microcrédit, crédit wana muke, gage za raté. Alors to zarama rigoureux pour ba pesa yo, c'est-à-dire qu'il faut te identifier ndako na yo, place au fandaka, activité no salaka. Parce que dans un premier temps cible na biso zali ba maman bazana très petit commerce. Ça veut dire ateka mama makala, ateka ka moi ambisi, ateka ka moi kazi moko yibangonde to na besoin na bango. Évidemment tous on a besoin de maman wana mais où bazali nzinga à proximité parce que ce pas possible ozo gérer par exemple quartier Mibale to Misato président de comité n'est-ce pas okoye ba bato na nzinga ya quartier na yo okoye ba bango oyebi que maman ya teka ka fufu na quoi to yebi n'est-ce pas à ce moment-là oko hésiter mingité mais sauf que avant zwa oko pesa conseil parce qu'azali adhéré aza identifié oko pesa conseil ndenge na kotambola tala respecter ba jour nini yo kani po ozong sa crédit to pesa ba mpe mode oyo bakoko zongisa c'est-à-dire que na kati wana
to fungola bango babi ba gouvernement ezalaka o ka box sa carte. C'est ce que nous faisons de sorte que pour maman pour azinyongo azana pas cité ya kozon sambongo na ye a box sa carte. Lorsqu'azoteka par jour, abi le monsieur na box sa carte na 5000 francs. Soka teki bénéfice na 5000 francs ayeko boka wana. Déjà tout au long un mois sur le monde 5000 par 30 jours, à 150 000. Sur le qui $50, par exemple, 100 000 naïs, 100 et quelques 120 000, à quoi on sous-tend facilement, et différence naïs 30 000 à Tikalam. Donc, total à rappeler de sorte que maman a la carte à Nini, a la carte ou a box à carte, et a le quoi moi gage nabiso. Dans le cas où, à comme la difficulté à remboursement, on peut facilement récupérer, comité à récupérer, naïs kawana, parce que tout ça a gage de temps, on peut ça crédit. Bon, c'est un gage te bon, ça rappelle qu'à bateau, exercer un petit commerce. Et bon, moto yo azana nous na elo côté. Madame Sousa ça se peine likanisi kuna bazo pesa ba microcrédit sans gage. Azana ina makasi ya kosala ya koluka mbongo commerce et tout mais na maboko boye azana fond ndenge balobaka fond de commerce fond de départ pour banda moi petit commerce wana bato ndengo wana bosaka nde nini est-ce que motako ko yape boye azu moi microcrédit na ye abandi siko commerce na esika bo pesa ka ba o ba bandi déjà bato ndengo na peto zana bango na kata fondation ça veut dire to senga ka bango nini ça dirait aux na kata fondation tambola na ba maman oyo basara mo activité. C'est pour cela aussi, ils ont auto-formation pour que yo puisse aller canaliser à sa activité. Aujourd'hui, situation à vie na biso zali très difficile. Pas ces ali tellement, maman ko vanter au fin nda ko tant que papa le musu musale zate, au coup telle musu société musu un paiement à 3 mois, 4 mois, 6 mois, ba musu 12 mois, n'est-ce pas? Ce maman fandi malam au ko épauler papa te non, au ko pe sa papa ba biloko to bing ba AVC, to lobi to tambora na AV ezanga biso ka C. Alors pourquoi mi sa papa na niveau anate? Yo peut poser musungi ya papa, musungi na sens que au sala mo activité pour ko épauler pe ndako. To senga ba maman ndengo ba ya combat na biso mingi ezali combat ya ko combattre oisiveté. Yo maman na kata ndako ofanda boité yaka obani ko se former. Omoni maman muso aboka amikate, cette maman là to coller na yo. Alors l'action ndengini na boka amikate na ngana teka kape yango na boko la bana na futa ka minerval yaka olingo ko la mikate olingo ko la taille olingo ko la auto formation tout ça on a besoin de na difficulté ba maman passe comment mingi situation ya mboka biso za matata oko laksa maman akende ko yokola babilo ko babenga patron ndingini ya ukata na ba classe e ko kasute yoko ti maman wana akoma oteka ne makala mo vibo akende ko kota exam me obomiet awosande. La qui ça est d'une manière formation pratique pour lobby à comment est-il dans mon société. C'est ce que nous faisons. Bon, ça la rabatterie de formation te ndenge zakana ba bisika mususu moi atelier moko ya une semaine par exemple. Boluki moto ayebi coiffure a relaxa bao baebi bao bazana moi maîtrise ya kosala mahamba suki bao baebi commerce a relaxa bao nde bao ko ça moi ba pâtisserie bao pe ndenge ya ko yekola ta ko to ba atelier formation ya ba gens wana bosala ka monter na fondation. Yango wana penta lobby mission wana ezali mais tout ça la d'une manière pratique. Ba ye mama ye ayende misusu na moi ndambo ya farine lobby bobino bolingo ça même gâteau bateau balingi pâtisserie boya tala ba ça gâteau ba ça moi cake bo oko ça pe yango koteka d'une manière pratique. To boy tout ça la théorie mingi parce que théorie le lo ko pesa batu passe ça est d'une manière pratique akoyeba kenako sombala musumwa ekolo na ngami balé à farine na ko sala bona ko sala pour lobby na koma utile na société na TKP et ko pesa ngambongo à ce moment là na koma ko zwa crédit c'est cela na ba crédit bo pesa kezape na ba maman oyo abanda na mo muke a matière matiti pe akomi na niveau moko o aye ko pesa merci na fondation bazali ebele et ko sengela mingi bino ba panzisango boya tango mwa mayanga ni wane zaka okutana maman no sololi na ye opesi miko ayebiso ndenge nini azwaki pour évoluer tala ndenge na zwaka bo mususu ayebiso ke na kata na zwaka sute parce que na sina créer mon capital na ngai na koma be ko recycler capital na ngai parce que na zwaka mbongo ebandeli awa ba ko yebisa yo mais ko bonga malamu ke na terrain sur place bino nde botuna mituna. Moi, Namboka Alexis Kete, Bibatonion Sobaebi et aux personnalité politique. Est-ce que aux ali canicité à ko bongo la fondation oyo lobby comme soit plateforme politique ou bien parti politique? Bon, les canicité au bongo la moi exactement. Mais ngai mon condé na double casquette. Nazali politique.
côté open nazali donc na social. Donc c'est-à-dire que na social il y a un moment de salle fondation auto satellite na social. Rien n'empêche aussi ba maman bazawa na papa bazawa congolais. Ceux qui soit CPL à la politique, oui à l'andi au kanga été au été. Mais au moins ceux qui tozo ça social na ninga fondation on se limite là. Ceux qui peut te bengi mayanga ni politique to benga ka bato ya politique bayi. Mais il se peut arriver et il arrive aussi que bateau bazana kata fondation et belepe balanda makanisi malamu balandi biso pesu na politique. C'est ça un peu, c'est ce qui arrive souvent. Tolimito yeba ba activité nini o bino bolengeli na mikolo ezali koya. Peut-être bato bakoyi kozala intéressé à l'obité akangia komina mo esika te fondation Alexis Kete bazolengela likambo boye. Activité nini bino bobongisi kolengela pe soki beza na bateau baza na besoin ya koya ko adhérer ba rejoindre bino na numéro nini. Activité numéro bon ba numéro ezali mo mingi ouais opesa c'est mieux que ceux qui appellent peut-être numéro ya ngai ou bengi nde na orienté yo na isika oyo zali pour ba numéro ezali mingi oyo ya bisika nyoso fondation ezali parapluyer ba comité mais ceux qui bengi na numéro na ngai à ce moment là nde tako ko orienté yo na isika noko kende milulu to lengela ezali milulu to lengela vers le 30 juin mingi to lingi to sala mingi ba irrigation to bengi bazo benga mingi awa ba pompo ya mai to nous tota bisiko ba coin recoin na biso na travers funa ezangi bana difficulté makasi ya mai biso tout un mois difficulté à mai mais il y a des communes où mai bimaka et bimaraté na bisiko mai bimaraté voilà na ba coin encore to ciblé ango to zo implanter siko ba bisika mai boya pe to benga bino na bilili boya otala ndenge ni bato bakoko zo quand même mai na comment ko traiter mai ango quand même. N'est-ce pas? Parce que moi, je m'appuie, mon tout sera juste à Melibiso, tout ça, système. Moi, je bimi na puy, moi, appuie, on a ce que bimi, moi, qui s'y n'est pas traité. On va mettre ces choses pour de façon que mon tout temps au soukoula nango. L'obia bimate, babiloko, bakarao, bilazos, biloko, moko bimi, pour me la maille, anin tu bimi comme bamon appuité. Il faut comprimer, banin tout, que sengi ango, na bandeko, basara biloko, pour que maman, papa, bob, ne retiaka biloko, on a du ce moko toti, pour comme ça, bako, mais la maille, on a eu des traitements à malamu, bako, mais un peu, bako, soukoula nango. Mokolo ya lundi ya Oeleki ezalaki bongo date ya le 24 avril bato nyonso tobo sanité mwana ya Congo nyonso ebi date wana représentaka nini le 24 avril 1990 ezali mokolo oyo Maréchal Mobutu na mai na miso annoncaki fin ya multipartisme. Souvenir début il y a multipartisme pe fin il y a monopartisme wezala ki bongo MPR parti état. Souvenir nini ozaina ozanango ya date wana. Souvenir moko nazanango ezali que Maréchal ayaki na makanisa malamu mais incompris plus par ses pairs qui sont nous-mêmes congolais. Ba comprenant qui est difficilement. C'est-à-dire que Maréchal Namakanishinaye a singaki que toi arrêté pour système il y a parti moko un seul parti pour le multipartisme. Mais le multipartisme Madame Maréchal va appeler à trois. Un père existant avec les deux partis pour gauche droite. Baya avec un milieu. Isaïe Makanishimalamu. Incompris, opposition à l'époque Baya Balobité. Multipartisme, libre et rosala. Aujourd'hui, nous avons 5000 partis et le pays ne marche pas. Mais avec un seul parti, le pays marchait. Mais regarde le pays aujourd'hui. Mboka est koufi collé quand même tant que tu as monoparti. Yo, donc, Maréchal, en fait, il était incompris. Il y a un moment, les lots, bisoto, senga quand même, un père et zonga, la musique. Un peu raison pour ma canisia malamu ezaki na un peu to kamatango to tia musique ou ya mabeto longo pour ma canisia ezaki belé ya malamu yoka likambo moko lokola solkan ya un peu ezolo bani lobi un peu égal servir c'est servir non to
to lobi loko malamu na kati soko tongoli yango ko pas de slogan oui slogan ça na liloba mutalobi bo motonyo sauté assez la kango. C'est ça le mal. Surtout lobby et le kango na bani union sauté ça na parti muso ezo primer d'abord population ezo primer social mais en réalité c'est totali oh bazo ça la sur terrain et ça yango. Non, c'est pour dire que na soldat na impère ne bandela impère ba sali impère na 67 soldat wana ezalaki et kotaki partout. Ça s'appliquait. Si mandé à Bambula, bato biso moko Congo, bani ko bebisango. Soldat wana zolo bani ils ont empêché nyos ni tribalisme égal servi, c'est servir non. Tant aux ako se servir d'abord na mbongo l'état qui fait et le tribalisme, l'égoïsme, l'égocentrisme nyonso na mutu na yo parce que baninga musuba koliate osa pona yo na libota na yo. Mais mbongo zo utiliser ya mbongo ya l'état un peu azali na makanisa malamu so otali tanga loko la manifeste en scellé et kota na biloko moko et état de voli na makambo social et belé donc ezo senga ke moto nyo sana compréhension na isiko ba pese responsabilité akoka kolandela makambo malamu okomona ke mboka na biso linga tambola toujours malamu donc na lobby Maréchal, il était incompris par ce père, surtout opposition de l'époque. Opposition à l'époque, babebisa nyonso, croyant que lobby se bamba zui, baosa koleka owana. Mais je vous dis aujourd'hui que analyse faite que Maréchal makanisia malamu ya okambamboka ezalaki pe salimaki. C'est vrai, ils à pouvoir ezalaka. Mon tout temps, saliti a commis un moment manco, ezalaka apposé na déclin, n'est-ce pas? Mon comité na souka abandiko kita. Il fallait relève et ya. Nous n'avons pas compris cela. Relève il fallait ya na biso moko bana mboka. Maréchal, c'est vrai. Abandako boya couper salem sous pouvoir n'engona pourquoi? Parce que Maréchal a beaucoup souffert. A sali pasi mingi pour ya koluka ko pacifier mboka oyo. Maman, je crois na évité mbula na évité maman. Mais olimbisa ngai mitune za yobi ya ngai. Mais na mbula 64, 62, 63, 61 biso ba yo to botama ki to zaibana mike to mona ki mboka ndenge zalaki. Mboka zalaki na bulu yeke, ba politicien ba tchaki mboka na bulu yeke. Si bien que yoza mu Congo, pour que nous bala en Équateur difficile pour que se saler l'Équateur. Yoza moluba pour que ndé boye na mboka mususu ezaki difficile. Bato na bato ba comme ko se déclarer indépendance na bango balingi ba séparer mboka na katia na unité ya Congo okomona kuna na Kasai balobi te biso to komi Kasai na biso komi biso tolongwe na république ya biso komi bato moko otali Lubumbashi kuna avec bachomba à l'époque bon biso peut se déclarer indépendant côté alors elingi comme mboka nyonso se déclarer alors Congo n'allait plus exister un certain Mobutu Zen militaire qui avait déjà laissé l'armée va récupérer à Zongi son armée à Timakanisinda et Kotia. Président Maréchal Mobutu a sali Moussala Mingi à pacifier Mboka. Balobela yo le kutate. Aujourd'hui, je mets quiconque à défi à Yaloba. Mobutu a sali Moussala quand il a pris Mbende à chef de état-major, très jeune, à 8 ans à pacifier Mboka, à Bundi Bitumba Ebele. Pas si on est monarque au Bunda Bipele, que Zongisa. Baitene mboka tu botamaki et botolamaki azongisi yango rébellion zo ka bamulele rébellion zo ka mumele ba partition ba mboka salemaki au sakalate abundi mingi il allait laisser même sa peau babiloko ka ba kamanyola pesa ba synonyme ba kamanyola place ya lingaka tika bomoina alors alité tant à pacifier yango lobi non to ko kende sur la multipartisme mais tendenge za kala parce que multipartisme existait. Tant que comme 60 pour au sala donc élection pour l'indépendance. Multipartisme il y avait deux partis, il y avait MNC Lumumba, il y avait Konako, il y avait Konakate, Zalaki Belé. Alors bino ba politicien parce que nabitumba wana tanga ke kotala kaka ndenge zo saima lelo okuta parti ya ba milice parti ya ba nini biso bato ya boui ba politicien. Biso pe bato ya boui. Nana instigateur eloko politicien boui. Maréchal Mobutu a sali rapport na ye na haute commandement lobi non bazo bimisa biso bitumba na mboko komi boy ce sont des politiciens ya on monaki avec appui ya bande konyoso au commandement se réunir oui non totikate 61 déjà makambo ngé ya mobulu ke ba soda ba zwamboka
batiana okimia esimbite elekiti 65 Mobutu abino to c'est tout to kamata mboko to tia to boto no ba politicien makambo to fanda. C'est comme ça est né le monopartisme. Le monopartisme est né à cause ya politika et ko ba politicien ba tiaki na katamboka bato ba kufi belé ndenge ka so malelo bato ba kufi belé ti habité to tant to chikima diboka ngana ba parti na bino kangana parti bomba maele na to tia na parti moto tambo. C'est comme ça que monopartisme est botami. Donc il faut pas condamner, il faut pas tenir à rigueur Marshal Mobutu na nyoso eleka parce que il fallait ko tiaki ko pesa discipline makasi pour monter ko royoka. Yango no monaki Marshal ayi avec cette discipline qu'il a instaurée, yango no monaki kimi ekoti 32 ans moins 30 ans pour régner awa. Moi bitumbe mekake mon cœur au Salema na 80 jours. 80 jours 77 si j'ai encore bonne mémoire, 80 jours ba meki ba rebelle ba koti ba sal sur partition mboka a beti bango. Ba ko ya 6 jours a nyati bango kimi ekotati au monaki ya fidèle ko ya na 87 na 87 tala d'époque wana 97 97 na 97 afdela ekoya parce que basali bayokani biso pe naïveté na biso ba congolais. Afdel venait avec la mission na oyo se Mobutu a récupéré mais batono so baganga libération yo c'est pas la libération ngai franchement de plein cœur ndenge na oyo biso maman, moi j'ai eu des larmes aux yeux. Nalobi ba bomi o satire ya mboka. Soki to lingaki sur Mobutu te, qu'est-ce que nous devions faire? To luka moyen to forcer Mobutu à des élections ici, n'est-ce pas? To ngai to forcer Mobutu à siper alembaki azamoto alingaki bendana parce que ma politique est arabe bon surtout en Afrique, surtout que vous voulez quitter de monopartisme avec pluralité parti. Et yaika matata yaiki pe c'est-à-dire que douleur d'enfantement yaiki matata, mais il fallait to kendeka to ngai to sou. Si on avait pour le pouvoir de cette manière qu'on récupérer en face à Mobutu et Mobutu a qui a beaucoup de chaya envoyé au vivant mais ça fana nouana tout ça tika le quoi vieux sage on peut s'arrêter makanisi fanda wana tout ça ndé le Congo ezali ni ndé Congo ezue sort ya développement parce que rien ne serait détruit. Aujourd'hui au jour on vous parle de Konangai, tout a été détruit parce que planifié par l'AFDEL. Conglomérat Afler et Yaki pour récupérer na ma belé et récupérer richesse à Congo. Naïveté avec ce Congolais, nous les avons accompagnés. Te soutenir bam, te pesi bam ngwende, te pesi on makasi bon. Alors, quand on va au tala, communauté internationale ta babi mais Mobutu, mais batwa zawa neza bande kono ba Congolais. OK non. Naïveté à Congolais, ce sont les étrangers qui étaient derrière, les lo ba zoba kota ba fanda. Ça devient tout un problème pour les lo à Kobengana bango. Alors, nous avons besoin pour dire que étranger wana tant à côté ndengwana Mobutu abengani bango ayi ko sala loi na première législature loi esalema ke na parlement wana bato mayele bazaka na Congo na biso bato mayele bazaka na éviter mayele mosolo bazali lelo mais le koso ya mbongo vie sociale et ça la que politicien le congolais azolanda bembongo. Il ne réfléchit pas, Maël Pendezate. Bon, au Tchabiso Koutou na Katika pour les Alibongo. Toujours réfléchir sur pourquoi? Parce que social n'abisso est très faible. À ce moment, nous avons même bon à à l'IPA. À ce moment-là, tu communiques à cause d'un bon politique pour tirer la poche, mais qu'on quitte le sous-batoté. Or, la politique, en venant en politique, c'est mieux pour faire. D'abord pour les autres et yo rozo après. Ce qui yo bandika yo moko bato musupe bakozelo ko moroté. C'est ça un peu Mobutu. Je ne suis pas là pour justifier le maréchal, mais c'est pour dire que Mobutu a salaki malamu a jiraki malamu à un certain moment peut baby to boite mais beba kindenge baby le loté. Le lombo que baby makasi si bien que difficulté et commis makasi. Le prix sont en train de monter, le prix d'abord des denrées alimentaires sont en train de monter le jour au jour. Si bien que bourse à bateau qu'on soutient. Salaire aux à 100 000, 150 000, 200 000. Des autres qu'on soutient à ça n'a pas. Nato, tu as nato misato, tu as nato à banque, tu as nato. Il y a marché noir, il y a change, tu as nato, il y a chat. N'est-ce pas? Sauf qu'elle est là avec $1, dans le niveau achat, au coût de 23. Bato Moussou Libanais au 25. N'est-ce pas? Or, c'est le taux d'achat
qui nous implique aujourd'hui, biso tout na salaire na biso. Bon côté, tant que aucun na wenze. Comment on gouvernement, on a des gouverneurs pas ça, on a des. On a posé son tomate, on a posé son baloso, on a somba na to wana ya, okutana katia marché. C'est pas le taux ou la banque, par contre. Donc, tu as trop mis ça tout, ok, l'État a corrigé, poison sabiso na taux, moko, semblable pour tous. Donc, moi, je Alexis qui était biso qui n'a lundi au malam penza. Nyonso oyo tozobi kalelo eza multipartisme nde yeli biso yango. Multipartisme désordonné. Parce que Maréchal Senga biso à 3. Boboyi multipartisme intégral. Opposition Yangongana Moutobalabaki intégral. Les nous avons plus de 5000 partis. Et bon, on peut partir à 5000 tendés. Moto sera longue na parti, on a longue à créer. Moto moko soka les na kati wana alongo a créer eza na loi moko te o ezo pekisa to ezo limiter création ba parti politique ezate. Non, c'est mais to ebi mingi pe kino les ba parti monsieur ba parti ba mallette ba siège ezate bazana ba statut bazana ba nini te mais bazo prester en tant que parti politique. Le problème c'est d'abord c'est l'État ce qui a autorisé le parti politique fonctionnement dans méthode à contrôle les alliés. Un parti politique doit avoir un siège. Un parti politique doit avoir un compte en banque. Parce que heureusement, un contribuable congolais. Bakopé sayo, frère, il y a adhésion, il y a nini tout. Donc, bilo on a tout. Tu dois avoir un compte, tu dois avoir logis awa sur place na Congo. Et puis, activité par exemple sociale, il faut primer en gros. Comme tu as maman, il faut les à la poire. Il faut l'État arriver dans l'inspection pour contrôler le parti. Parce qu'il existe le parti de mallette. Azana caché na bilo retourne na kata mallette na e. Motozo mone le kwazo kende wenze mais azana mallette. Mallette wana yana caché. OK beaucoup. On a pour ça adhésion, bah quand tu suis adhésion bako. On a pour ça qu'est-ce que font les partis aujourd'hui? Les léo moto alinga boka nzoto na poto, n'est-ce pas? Ah bien, parti opposition. Quand il n'y a pas de gens, il va s'aligner derrière une opposition forte. Le loco la tozana la muka une opposition mama kasi na mboka habite biso kuna ba menacer biso aboki nzoto. Bongote akamata olingo ke poto yaka na oselo mikanda sala ngo pour moi na kende ko boka nzoto na ngona poto alo ba non voilà tout ça menacé. Kuna pouvoir les habiletés politique les akuneza malamu te ya ngona boki nzoto pour avoir un document il est permis à séjour moko na poto. Mais c'est rien quand vous voyez ces partis. La plupart des partis, il faut un canton de l'État pour bailler babazo ça là exactement nini. Alors, et là on surtout au sein de l'élo, c'est qu'il retour il y a parti le coup là bas impère ils faisons. Makanisigno sur malamu ya impère to tchang wa musique parce que l'élo na sillonné. Est-ce que barozon a un cahier de charge wana moko makaniswane zaga mikolo na que le monde évolue hein. Le monde évolue maintenant cahier sur le temps sur monta mayele ou bien ote savant comme mukanda. Il faut le conformer avec réalité à l'élo, il y a terrain, n'est-ce pas? Réalité à vie courante aujourd'hui. Quelle est la réalité? Ce que tangi aux ustati, aux manifestants, c'est le détruit un peu aux makamba malam, parce que tout était déjà projecté. Aux makamba malam, tu tiens en musique, oui, un peu zonga makanisio yo et transmettre à on a banana ba parti et l'élo pour tout ça na unité. Aujourd'hui unité à Congolais a le soutien. Bolingo pe amour exaté. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'était exacté. Congolais, il y a beaucoup de trahi mboka na ye. Pour le monde, Kodeko, on y est côté M23, ni tout. Na kati on vous retrouvez les Congolais. À l'époque, au Zaïre, ça n'existait pas. Congolais, il y a beaucoup de qui, Mobutu Luko a tchaka ordre. A frappé fort. Yo le loka matolobite, voilà, n'a que yo kanana ba rebelle moko, ba ya. Pour rebelle, tant à kota. Et elle s'est quittée. Abomana tata na maman na tu et tout. Alors mais yo pour nous supplier. Pour Zolem sous diamant mouké, mais à Zouan ou Bela Kenan. Il n'y avait pas ces Congolais, il y avait beaucoup de patriotes qui bazaki mouké. Il y a un monaki, ba rébellion local là ba 80 jours au Simbakité. Il y avait peu de Congolais qui sont allés à la rébellion, même en termes de pourcentage, 1% kokomamingi, ba 0, au monde, Bambou Manatanael, Bazaki Wana, c'était pas tellement fort, Bazaki Moké, que moyen ba prévoit na communauté internationale qui est Congolais to revendiquer droit. Il y a un monde Simba qui était. Mais aujourd'hui, les lots, ba rébellion Simba, pourquoi? Parce que moi, masse ba Congolais bazo kende Simba bango,
et ils s'affrontent avec, ça s'assemble avec les étrangers pour Bakokota na Congo. C'est ça le mal. Il faut ba idéologie à Kala, le Kola ba impère, il faut zon. Moi, Namboka Alexis qui était bien qui a évoqué les Kambo à la Mouka Awa lecture nayo par rapport à ce qui te bien à yango fraction pour tout le monde nangambo ya moi Namboka Adolphe Muzito ya lobiete Martin Fayulu aza exclu na la Mouka nangambo ya Martin Fayulu pe aobi aza exclu to moni Fayulu ko sangana bande ko mosusu na Lubumbashi makambo ana nyonso ko mona lisanga wana au peuple apesa ki bango confiance et puis en retour ko ndongwa na boye na miso ya bato lecture na ezanini. Lecture donc ça dit que les mêmes causes produisent le même effet. Na zongisio kasavu bona lumumba. Na zongisio na sima. Ça s'est passé plus loin, na pas 60. Le président Kasavu président, Lumumba premier ministre. N'est-ce pas? Ba yokanité o ya révoqué. Et ça les marathés. Si tout le monde aujourd'hui est censé respecter le texte aux origines biso na ba organisation dans le parti politique, je crois que tu as na makambo été. Tu zonka na makambo wana. C'est-à-dire que éternel recommencement makambo na biso à Congo. À un certain moment, tu zoa ba patriote à solo pour te comme à un niveau que tu as arrêté. C'est-à-dire texte au salami et quoi que se transmettre est opposable à tous aux amalam. Moi, Namboka Alexis Eketebi, Bandeko Balanzi, tu rappelais, Bino Etazali, président de la Fondation Ezana Kombo Naye, samedi 29 avril, Batonion Sotomoun, déjà, la mobilisation, Kili, sortie officielle, il y a plateforme politique, Union Sacrée, Malobanayo. Malobanayo, Zali, qui est beau, en fait, tu concédé Bango. Banzali, plateforme, Balingiba, Bima, officiellement. Biso peuple, souci na biso zali unité à Congo, souci na biso zali peuple alia, peuple amela, développement en Mboka Congo, c'est ça les soucis. Beaucoup ça la nyonso, union sacrée, union de bonbons, union de biscuits, union de ceci. Mais peuple azoliate, yebara que c'est zéro. Ça n'avance rien. N'est-ce pas? N'a pas zone sur la ciment. Sortez pesalemara à FC7. Famille, ce qui n'est pas bien on dit. Fonds congolais de l'île. FCC, Fonds de Congolais, Fonds commun pour le Congolais. Fonds commun pour le Congo. Bah, ça les rappelle sorti. Les Zawap. Aujourd'hui, le mal, c'est que, aujourd'hui, même le parti politique, aujourd'hui, ne vivent que des mamellons de partis politiques au pouvoir. Bino, un leader politique, un leader politique fait valoir tes idées. Faire valoir la bonne manière de pouvoir gérer l'État. Pour faire valoir, on peut battre, va soutenir le lobby comme à la Bokonzi. Mais bien surtout, comme il a simara à partir au pouvoir, n'est-ce pas pourquoi? Pour des besoins égoïstes. Mais que devient le Congo? Que devient le Congolais? Hein? Totikali, tu évites de rouler la nanani. L'État congolais, c'est notre papa, c'est notre maman, mais tu évites de rouler la pas à nani. À supposer que ngai ndenge nazaliawa nazana ndeko te na politique ni ministre ni bonde comme côté na politique nana osunganga. Or l'état c'est pas ça. L'état c'est-à-dire que poser des actes à caractère public, à caractère social où nous tous là congolais nous devons nous retrouver. Au sali d'entreprise la société ngana tangi classe na okota na société wana je deviens agent on me paye en tant que congolais nazo vivre na libota na ngai. Mais biso tout oya olanda binoté. C'est pas tout le monde qui serait ministre, tout le monde ne serait pas député, tout le monde ne serait pas sénateur. Il y aura une portion de la population qui va kamba, to ba kamba biso to tika libanda. Mais pour kamba biso malamu. Si bozo kamba de kaka po bozo ya bino, biso ba msuto na bezote. Mais pour la population de bazo vivre. Si aujourd'hui autant bona baraba le monte de milliers de petits enfants na âge à scolarité. Bazo tambo alibanda mais yo député ça la pour budget au sali projet lobby moi na nyonso na ajo il faut que ta classe l'état a koka ko récupérer bana nyonso a sala école pour ba désœuvrer bon te moto papa kufa mama kufa auti makolo ba Congo ti ya komia auti bando ndotia komia bana ngo ba aliawa biso tuna ba politicien nyonso to mona ka bango azo sengo moi di makuta moi nini est-ce que école ni ezali ya encadrer bana wana lelo tata te mama te. Comment Koulou ne kosila na mboko? Parce que moi, nana zo kola
à la belle étoile, il dort à la belle étoile, il vit à la belle étoile, il vit comme ça, à éviter tatane nani, maman nani. Soko tike loko na kata mutu ko boso ko kanga mutu ka osani. Il va voler pour vivre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, nani yango l'état zali wapi ko encadrer banoyo. To mona katango kala tango mobutu bobo yaki mobutu. Mobutu ezalaki 19h. Kitunga to bon kamemo ka kitunga le kaboy. Kingabwa soke ye papa otindaki moi à 19h abima bo pour récupérer moi. Bakangi ye yo papa na maman boko ya kofuta mbongo. Mais il n'y avait pas de ségué. Il n'y en avait pas. N'importe quoi, il n'y en avait pas. Na mona ségué parce que motonyo son anda qu'on a bango na ko lia ba na ko mela. Il n'y avait pas. C'est vrai qu'il y avait des riches, il y avait la classe moyenne, il y avait aussi la classe de pauvres. Mais pauvres, on était allé noter. Il y avait des pauvres, on attribuait des maisons. Qui n'est pas dans la bande longue. Papa Bazaki va ouvrier, tant que attribuer ma maison, va ouvrier. Le lot va tirer la bako qu'on a bango bandako. T'as lemba, t'as là partout. Il y avait cette politique. Pourquoi pas aujourd'hui cette politique s'est faite pour encadrer la population? C'est ça le souci. C'est comme ça que nous on dit aujourd'hui un père et son. Moi, Mboka Alexis qui était commis pratiquement na souka l'ilobanayo par rapport il y a conflit que ya kapoto moni sous mission de paix à Sika oyo balengela mipona ko kitakuna na mai ndombe. Lelo tozomona likambo ya mai ya conflit wana ya mai ndombe ezaka boye lobby ko koma lokola nde tozomona na est. Mais oui, mais ce qui te dit qu'il y a un boy monte bandara moukette milinga titi ko munene. Leloyo, il y a un chose mambi malamo yaki a un père et zonga parce que ce sont des choses qui se sont produites avant 60 banin tout, n'est-ce pas? Comment un père a réglé cette question pour le lot qui met kota na mboka, n'est-ce pas? Ba boaka ka elo côté. O nyuso ki nyuso ya malamu na kata mboka récupérer. Tu vois? Ou récupérer au sale lango de quelle manière tout ça là par rapport que tu fais montoyo ezali sous-souté. Mais ceux qui te tiki yango boy ndenge zo kende bakoyo kanate okomona ke lobby mobule okoma bakomi ko bomana pour le koma likamuke machete koti makonga bimi alors bato ba bomani et puis boyeote to tia bato nintu ça sera trop tard bato bakufi. Oh anamon koyeba ndenge ni to régler ba conflit ana anamon le loyo na yokipe le sous loko bosana Institut géographique na biso mikanda nyonso ya délimitation ya mboka ezate to samba na ba Rwanda ndenge nini. Ça requiert une question. Ndako nyonso koteka espace nyonso koteka institut géographique nde bomba to yeba ba coin ba laki na biso bani na biso nini tout o nyonso ya ba lobby etekami yango to mitunat lelo yo so to nto kende na ba cours internationaux wana tozonga sino banini to samba na ba Rwanda ba lobby était ni moko za biso to samba na bango na belema nini. C'est là où je te dis que l'AFDEL nde moto yaki ko kosa congolais naïveté ya biso ba congolais nous avons marché na maloba AFDEL Mobutu mabe Mobutu ndoki Mobutu assassin Mobutu ceci Mobutu akei et ba ravager nyonso anal nyonso oyo tu ekoko za paix réserve ya mboka ba ravager nyonso ba kei nango ba tumbi yango. C'est pour vous laisser vide et ya biso banani biso ba congolais. C'est ça la fin. Rapidement, mot de la fin, mon Mboka Alexis qui était Vitoko Binasuka. Mot de la fin, c'est que Togosenga Kaka Mboka passe Koti Makasi Bakambo Bao Kambabiso Botala social ya biso congolais difficulté les Kimakasi. Le prix au niveau ya biloko ezana marché ezala wapi le prix ne respecte plus les normes. Hein? Marge bénéficiaire au salema na biloko rien. Ok, lelo okuti kopaloso na otan. Lobby ok deju okuti emati. Ok emati mais mbongo zo matate mbongo tika stationnaire. De fluctuation ya monnaie na biso. Dollar américain par rapport à franc congolais. Référence na biso a ezalika dollar américain. Alors mbongo na biso comment forte. Tozonga. C'est que nous pouvons demander à l'État congolais de pouvoir que ça la mingi na intérêt du pays. Pour créer une entreprise, tout l'intérêt du pays pour permettre à ce que to libérer ville à Kinshasa. Batonyo se baye. Na yoki pe montuna mususu tunité. C'est ni kuna pesi biso il a 85% à banrolé. Pendant que
bato basi bakima bamboka bazali awa. Ça veut dire ce total na normal qui ça sande bato faut ba leka ko leka parce que bato bakima mboka bamboka etikala vide tala bande ko neto ba wewa bakima mboka ba yokumba moto na kisasa c'est que mboka kuna etikala vide mais okoyoka seni akoyebiso habité kasai kananga bato baleki na ndenge enrôlement après ça biso non chiffré d'une manière chiffrée 85% oui peut ça biso par 26 provinces moko ça na combien auto sali enrôlement comme ça tu regardes uyeba alors pas ces amakasi ya moto uti koloba vraiment état congolais ata la social gouvernement de warrior social égalité social la population pasi eza makasi yangona to ya criminalité to ya nini eza ko mata makasi mama ndenge zali boye mama naza ko kebisa yo ko tambola na saki na lipeka te soko tamboli na saki bana mo ba butaka na ba moto ba uti wapi to ebite akobenda yo soki pe eza makasi te loboko elongwe tozomona yango tala lobi na quartier na ngai avant-hier babomi mwana jeune homme azoya bayiko solola soit disant ba solola baninga na simanda ko ya moto moko bako solali babimisa machette ba ina moto bakati ye moto akati ne akufi. Comment pouvons-nous vivre dans un état comme ça? Un état qui doit protéger, qui doit sécuriser la population. Si vous avez un maman, Mobutu Mabe, tango Mobutu yokanga ba okata moto boye lokwa nyama. Merci beaucoup président Alexis Ketebi. La réalisation, c'est pour permettre, bisoto ceux qui s'en a communiqué au Assemblée nationale, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Chombantundu, informe les honorables députés nationaux que conformément à l'article 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et pour permettre à la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation de rapports de vacances parlementaires de rédiger le rapport synthèse pour la période allant du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Dans les délais, le dernier jour du dépôt de ce rapport est fixé à mercredi 3 mai 2023, Nangonga, il y a 16h, fait à Kinshasa. Le 24 avril 2023, communiqué signé honorable Colette Chomba Ntundu. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Merci Serge Makoso, Aiglander. Un grand merci Koupar Bola, Vehambata, Bandeko Bozwa. Émission en rediffusion, Mokolo ya mercredi, Nabangonga ya 11h30. Bandeko ya YouTube, Bandeko sur la diaspora. Un grand merci Nabino pour notre soutien, pour notre conseil Nabino, Botikala toujours branché dans le canal Kin Télévision, Télé Vérité. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui ont valeur na corruption gabeji à bannir.